na niveau ya Mbanza Congo tozana na Kulumbimbi tozana nzete babenga Kayalanku tozana place oyo barua esika bazakola bande kunangola ba oyo bokosa maka bolingi komipesa na satana po bobundisa tata molimo santo nzambe akukuya kate nzambe akolonga kakaka bo mata bokita onyo so baba baloba na biso tango yikoki biso sikoyo tomipesa Tama kamunisa bolingo mipengo isana Keke nyonso komona yo Ekoe mama na miloko na biso mama Yonde ojali mama ya mabota Chika watango ikoki Amenta lubake akonimisa mokili Tango wana oye zaike Malobanyo Papa alubaki Ezambo koka 100 ans Robota makambo ebele Mbote mingi na bino bande ko balandia menga makimbango television bino bebo mesana kolanda biso na mokili mobimba butu moi na kati ya chaîne na biso wapi epai to yaka ko talisa na bino misala ya tata mokonzi ya bule okati ya yamba na epe na mokili mobimba mingi kolata na bino attachement oyo biso tokozalaka na yango na tina ko accompagner œuvre na ye na nzela émission na bino tolobela mama moli ya mokolo molelo oyo zui esangisi biso awa na kati ya Yerusalemu ya sika mboka evandi tata nzambe nkolo spetata molimo santu esika toyaka kopesa ye maboko na mabondeli kosala misala mpona kobundela mabota na biso pamba te kimbangisi moko to mibale na kati ya libota ozali solo bongo ambassadeur nazali na esengo ndenge ozali komona na plateau na ngai na tondisami na bambuta na ngai oyo bazali na loboko ya mwasi mpe na loboko ya mobali pona masolo ya sika masolo etali ya mbata molimo santo masolo etali les trois Congo masolo etali éveil ya conscience ya yo na ngai moto moindo kaka ndenge nakisaki bino non bazali komona na ba image na loboko na ngai ya mwasi azali na papa Alvaro Rayo Junior ye azali bongo directeur ya culture pe tourisme kuna na Mbanza Congo na loboko ya mobali Papa Joachim Lutete da Silva, représentant légal, deuxième suppléant et conseiller national kuna na kati ya Mbanza Congo. Et non on a bino balanzi menga makimbango télévision tokei na lombango kosala connaissance na bango pe kopesa bango bambote. Papa Junior mbote na bino. Mbote mama journaliste. Papa da Silva mbote na bino. Mbote. Solo biso bande kuna bino menga makimbango télévision totolisa mina esengo. Ya ko mbabino lelo yo na kati ya plateau na biso. Na émission oyo tolobela mama mwendo na tina mosusu to na tina ekokabola likambo ya tata nzambe boyebi na likambo oyo ngai na bino to biso na bino to mesana solo ko pesa maboko masolo yango ezali nini batata na ba mama tozali koyoka butu moi na maloba tata mokonzi ya bule mikolo oyo neka tozali na esengo na mopepe ya le 6 avril oyo tozali ko célébrer bongo na kati ya RDC solo férié ya ebandeli ya mosala ya tata Kimbangu kasi papa ta nyoso na maloba na ye aliko senga nzembo ya Mbanza Congo donc olongwa na ye braza makolo ya papa ezali kokende malembe pona konyata na Mbanza Congo kasi Mbanza Congo kuna pe na leta ya lina bakambi nango yango na tokei na lombango na loboko ya nanga ya mwasi ko kabulana na makanisi elongo na papa Alvaro papa Rayo lelo yo papa Kimbangu apesi azali ko ezali ko azali ko rappeler bino boyebaka nazoya du côté culture et tourisme bozoko milengele boni merci maman journaliste yango biso toyaki awa nazali président ya liste ya délégation oyo babengisaki wana nkamba mpona kokende ya papa na Mbanza Congo po avant tobanda tozwi calendrier ya papa arrivé wana ete komi kobongwama tukobando kende tia moto na leta kete ko mutu anto koyamba za boyina boyinzambe na biso koyamba yepe kokoma dite bana Mbanza Congo te na ebike ta kolongwa na RDC bakutana na mukambi ya pays Angola tango MBA ayoko vana Mbanza Congo pona mutuna tuningai eloko etikali sikoyo tozwa calendrier ya pastoral ya papa Simon Kimbangu Kiangana na Angola. Merci Papa Junior, parce que très rapidement et que vous en abisso
biso elongo na bazali kolanda biso na banda ko pena mokili mobimba bakoka na koyeba en termes de connaissance na mbanza Congo ozali kolobela ozali directeur ya culture pe tourisme nkangu ya bandimi oba koya na mboka ya mbanza Congo ezali to d'abord pour na tourisme koyeba ndenge batu bayaka awa na kati ya nkamba bakosaka pe tourisme bakoyebaka nkambe kozalaka nini to expliquer bango aweza source bénite na biso aweza li mausolée ndenge moko pe na bino suite ko kozwa connaissance ya site ya kuna na mbanza Congo skifa ko komela ezali boni poto yeba ndenge nini ya ko se situer na mai o tata mokonzi ya bule akokende kosala kuna. Merci nayebi tanto kozwa te ya masolo ndenge na masolo mingi ba témoin te koloba nano ya papa Simon Kimbangu. OK. Avant papa Simon Kimbangu ya costume ake aya ake nenangola mais o ya sala kitango zaka na liputa mais o makambo tali place ya centre ba touristique o ba ko ndotala na niveau ya mbanza Congo tozana na Kulumbimbi tozana nzete ba benga kaya lanku tozana place oyo barua esika bazakolala esika basali la katimi koloyo anka makambo ale bafanda ka mikolo chaque mercredi chaque vendredi et puis tozana 12 fontes ya mai oyo 12 familles et utaka mbanza Congo et bakimbangiste dans le temps tango papa tindaka papa nuneji aya na mbanza Congo po bakende yeba esika mama kimpavita batumbaka ye kuna na kati ya mbanza Congo sikoyo nazali directeur donc maire de ville ya mbanza Congo na tambola kitanda pesi basenga mukumba na tambola kimboka nyonso sur 12 communes sur 6 communes ya mbanza Congo mboka na mboka tana komaka na mboka wana ya Nkalambata ya balobaka eza vululu c'est plus loin po kombo ya zamba ezaka kombo ya batu lelo na koboba ko benga mama Madeleine kuna sutana ko na RDC to kuta mama Madeleine ndenda lobalaki tanto kende na matadi to kuta mama Madeleine wapi Madeleine ya vrai kuna tozana bamboka ekokani na lobaki na zwaki exemple tozana luanika na nzela ya Nkalambata tozana luanika na nzela ya Nkiende tozana luanika na nzela ya Madimba na tunaki wapi luanika original bututi apeseki réponse mais vululunga makolonanga eza wana ekomaki nazwaki ba image ba photo esika ba kunda mama Kimpavita na mobali na ye na mwana donc nazali témoin oculaire oya munoko o kuna tozana zamba na biso ba benga vululu kuna batumba mama Kimpavita non c'est du mensonge eza penza lukuta yango na kolobela siko na radio na biso oyo yokanaka na mosika po balanda ka émission nanga chaque mercredi. OK. Makambo tuni arrivé à papa ngai na kokosa binote po epai nazali eza mabele ya esantu préparation lingomba kimbangista sana préparation kwa papa te po nani babongisa esika ba famille ya Kiwanga ne wanga bapesaka terrain mabele na montagne esika batonga ndako ya papa Fumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani mosala wana bandaka ndako ezalaki ya kosila balatisaki ndako wana babanda kosakeleke kotia keleke surveillant pongata na lobaka likama na bomba kalikambo te mais omonike vol kimoyibi ekoti na ndako ya papa pona nini négligence ya basungi pour tozo kosa papa yaka toza préparer bakotia ye wapi ndako papa basalango pillage banani il faut na loba bato lingomba basalango pillage bato bakangamaki bamako na police biloko bayibaka ezwamaka babengaki ba pasteur na biso po bakende zwa biloko wana babandi bakangi bapeti wana bayibaki tozolo baboye l'année passée tango batumbaka zamba na temps ya ilanga on dit ilanga oui. Le temps sécheresse oui. Zamba utai kopela na mosika ekotaki tina résidence ya chef spirituel lelo tango bakoya bazofukama devant papa yaka ndako papa bakokomisela ye wapi kuna na montagne
bazo senga l'État afongola balabala wana. L'État akofongola balabala tangu tokozwa calendrier. Biso mokonga moko na kotia mutu ya kolanda likambo na po balabala euta na cité ti na montagne ya papa. Mais ndako papa à partir d'aujourd'hui nazoloba na réseaux sociaux batu bazolanda fo bayokango te o bazako tinda mbongo kuto ibakite ndako wana ekotaki combien. Et loko bazo bossa na ba dirigeant ya Kimbangiste na Angola baza na principe méthode te. Tout ça au ce matin oye tonga ka fo boyebisa ka bandimi soyo atindaki autant yango to sali mosala oyo kuna secret. Et puis à partir à niveau à Luanda na kolobate ke pona ta ya Dani non avant Dani pour Dani azaka représentant national balongola qui est près du collège azaka qui remplacé mais chaque dimanche Nangola niveau national sika nyonso lingomba elekela ezali chaque dimanche bandimi ya papa Simo Kimbangu bazana sani batiaka mbongo ya construction ya papa ndako papa na mbanza Kongo tisiko ndako neza kaka musée donc biso ko tolobi musée une chose abandonnée eza na kati ya zamba bakipaka na bango susute ba plage mo ba télévision binene ba soba ba matela ba kiti ya kovanda donc eza ndako moko saboté ba kovanda papa wapi mais papa Junior les nouvelles nous parviennent que Angola bolingi kambate. Oui, likambo wana ebandi na temps ya Paul te. Paul ajulaki likambo ngo na katikati. Banani babandaki yango. Les premiers dirigeants angolais ya église Kimbangiste depuis liwa ya papa Lukombo Francisco Lukombo Kipako depuis akufa ba membre de l'église baza na kabola ba groupe na bango tisikoyo ba groupe wana ezali kosala tisiko tozana nkamba wa o bayaka ba ekotana bango nkamba biloko na bapesa ngo na papa c'est bien batika kaka lingomba na bato na Besikongo po Besikongo soki babebisi wana matali bango za faute na biso te bato babebisa kinde bato na iskamba za kongo no koma aucune réaction et salamaka po biso to yebita ba ko na Brazzaville ke papa koya ba mi pesa ikolala na mission ko bongisa ndako ko bongisa sika papa po papa tambla kai mon côté atambla avec des milliers de personnes. Avant l'État à Sungabino, il faut mon mosabo sana maboko. Banzembe tozali koyemba yango. Akota na kati lingomba. Azwa bokonzi, aza mondimi, aza nkengi longi c'est le pasteur, voire même représentant. Alors batu ya ndenge wana bazali kuyoka. Et ça depuis 21 ans aza na kimbangisme. Azali permis azana kimbangisme titango na mwe kufuka po abima et yende bozo ko sala biloko ndenge wana alingi te papa kende kasi bana na nzambe. Par exemple typique tozo komona ndenge nini bangole to mataka na kapa. Ezala tango ba covid ba difficulté na ba frontière nini voir papa na Brazzaville bangole ba uti Angola ko luka ko kende jusque là où papa se trouve. Nikola kisake posa ezali kasi moyini satana na batu na ye nde balingi te papa akende yango wana bitumba tozana yango bako influencer gouvernement bako luka tango nozo papa lingi akende ebandi lelo te voire même na tango ya papa ngenda ba histoire ezali eyebani que moyini satana ti sikolokola la pandaba ayoki ayebi ke bisengo ya bana nzambe belemi azana isemote azokali na bandenge nyonso e bandenge nyonso ne komona na ndenge ni tozali komona kati na lingomba ba oyo ya ye akotisa e ba msusu ba utaki kobima bakenda na ngambo wana kuna balobi baliki nkamba te bavanda kana nkamba te bakoyaka na nkamba te le 26 e batu wana ya 26 mingi na bango baza na influence na gouvernement. Alors, et le Kouana ne ezali kobungisa.
le temps total botongi préparation mondi me koko fula mbongo apesi mbongo ndenge nyonso yango epesami mais il y a quelqu'un qui dirige les bandits. Alors ba oyo bakambaka bandimi nde baza na nguya ya kooriente bandimi mpona botongi potangu bakambi wana bandimaki batalisaki balakisaki ndako papa na ngombe etongamaki ekomaki tellement avancé mais dernièrement eye kovanda et ceux qui evandaki il y a des responsables baresponsable nde mais bandimi batata na bamama soki moto alobi oyo bato na ngola balingi papa te non c'est dimension voire même papa na Brazzaville toyokaki ntango bamoso ba non bangoli balingi papa be non baza oyo balingi ngai nakende bazali tozali donc na banza nayebi te mama journaliste soki nazo kosatisfaire motuna na yo spiritualisme mbanza Congo oui toloba nini Maman qui pas vite c'est par là, c'est pas Mbanza Congo. Tu as que nous avons un fin d'avoulou et l'eau a abondé là qui beaucoup de royaume du Congo. Ezonga. Yango sort à Zoa qui a batumbi na moana na mobali. On a l'air qu'on rappeler que Balamsou bat repérer sa histoire na nzambo esika batumba maman qui pas vite. Mbanza Congo kuma kuimba. Kaka na entrée à Kuimbokuta déjà kombo ya Kimbangu. Mboka wana moi personnellement na tuna bata mboka wana. Mais mboka oyo kombo ya Kimbangu e uta wapi tuyebite. Banda tangu nini no banda bakoko na biso tokuta kaka kombo ya ngo. Tobota maka tokuta kombo ya Kimbangu. Tubisike utate. Bon, c'est vrai, oui. Donc pour dire que Kimbangu, il est de Banza Congo, il est du royaume du Congo. Donc à Utakuna, aya, ou bien il est partout. Il est partout. Au Kuimba, moins de 30 km au Kuti, Lungezi. À partir de Lungezi, Ngomba et Bandi Mobangu, Mongwa Bangu, Tango Sili, au Komina Bangu, Mboka, et Siga Bande, comme moi qui me pavita, au Batika la Kafuna, Bayaki Kotonga Bangu, ok Bangu 2, place on a plat. Après Bangu Dende, nzela ekoti esika mituka tobanda kotika mituka na voyage à liboso ti okei na zamba ben banda wana pokota na zamba soki campagne mukolo belemi nzela wana ekobongaka mituka kokoma tina kati ya zamba wana nzela wana ekobongaka donc pour dire que likambo ya pasi penza et tozana elika tata molimo santo ko casser ba barrière nyonso wana soko tuko buka maseke ya santa na Mbanza Congo na Brazzaville ezoki maseke bukani eloko netikali na epo papa kotangola te non iso kango ya ngola na nguya ya tata molimo santo maboko ezali ya kofungama eloko tozali kosenga papa salisa biso moko tomikoka te pour réellement satana za makasi azokubundisa mingi na bandenge mingi ndenge papa ndenge ndaloba mangomba nyoso ozokomona na mokili babudisaka na bango kaka kimbangisme esoki mangomba nyoso bunza kimbangisme nani aza kote na biso personne donc papa na nguya na ye biso bandimi tozala makasi na mabondeli et émission ekokendaka bisika mingi bandeko na ngola baoyo bokosamaka bolingi komipesa na satana mpo bobundisa tata molimo santo nzambe akokweyaka te nzambe akolongaka kaka bomata bokita e boyebake na mboka na biso yo telemela bomengo ya mokili mobimba ekufa likolo na yo peut-être ozwaka soki $100 soki bapesaka yo combien na moyindi bazobunza mpasi bokibango donc suka na yo nini Sodoma na Gomora sukaki wapi et surtout yo soko leka na kimbangisme oyebi banani batumbaka Sodoma Gomora lelo ba mindele bazoboya Yesu bayebi ete Yesu azaya bango te ale yo siko lukeli Yesu wapi soki bango moko papa loba mokile yebi nzambe azali mutu mwindu Jésus-Christ azala nord ya Angola c'est qui Jésus-Christ toyebi oyebi yo mutu sokolana alors batata la maman total exemple à Congo mais c'est le président ya awa andimi atosi
ezalaki pasi ndenge nzembo tokoyembaka euti mosika touti mosika mpona koyela likambo yango me lokola nzambe alobaki yango ekokokana kaka mpo liloba ya nzambe ekolekaka te tala bundisa ndeko na yo mutu kasi nzambe te po nzambe akokweyaka te nzambe bakokangaka ye te bamindele bakokaki ye te yo ndoki te mutu kokoka papa yo magicien te mutu kokoka papa yango wana vraiment c'était là le conseiller national de Alobi qui sima ya maloba na ye en tant que conseiller rôle na ye koité donc conseil landi na sima balobi mwana mayele azwaka oya ye pa kasi tokati na ngambu ya papa junior ngai na telemeli kaka esika wana lelo yo na qualité ya directeur culturel pe directeur ya culture pe tourisme basit nyonso o bosili kotangela biso o ezali bon na kati ya mbanza Kongo est basit wana ezalaka visitable est-ce que batu ba accédaka po etetango tata kimbango ndenge azali kolaka biso etako ikende akokoma wana akonyeta est-ce que bandimi tata kimbango bakozwa accès ya kokota to ezali kozela kaka déclencheur il y a déclenchement tata kimbango ndeye akokende kuna kokafongola baba na kokota to ekota makatesha ya bato. Merci. La porte ici est fondamentalement déjà. Okay. Chaque visiteur qui est touriste de l'ambassade a coupé la calabisika ni se balak c'est dans la Longola kanzela ya Kwimba et c'est kabatuma moi qui va vite après à la distance Kwimba Mbanza Congo 65 km. Côté à Kwimba jusque là et que ça n'ango assez soudain papa connaît ta mapelle on est pas connaît que papa répéter le baki et c'est pas connaît maman qui va vite. Combien bazakana tout tant papa connaît ta place wana a pamboli yango et ko banza nango suite touristique bati ba okende ko matango bana bazo ndenge ya mbanza ko na lobi bisika ebele bati ba kotala na bandako ba roi baza ko salela na biloko etikala na oyo patrimoine mondial ya humanité balobaki bati bazo ko visiter eza autorisé eza kaka te poti papa ko te même ce que le donc comme na base ko ngorbi na touriste bakolakisa bisika nyonso wana ozala ngoposa bakokomisa yo ti bosilisi ozongina papa junior batelemeli kaka na ngambo na yo otangeli biso 12 sites wana na ba témoignage oyo mokili epesa kotopela ba témoignage oyo tokokaka na bato ya bato kasi tozali na preuve oyo ozali bongo na direction ya site wana ozali na direction ya culture, la tourisme, sur le plan spirituel. Na boye bina bino to na komona na bino parce que wana nyonso. Mona kama kambo koleka sur le plan spirituel, topé bato ba kokenda ka. Kuna soki batamboli na ndenge sengelité, ba retomber kozala ka topé koleki na ndenge ni. Non, place wana tozuli kambo wana te. Pour omonike mondela vandi Mbanza Congo 530 ans. C'est beaucoup. Place wana ezali mboka liboso basango bakota kebite ke sika soki sango avandi na mboka na bino avec sa biloko ebele bango basala ba cérémonie bango ya ndenge na ndenge amope ya baba mope wana mais tu vois que tant bato bakete ko visiter na télé tamoni boena boye osana boena boyete osana mai moko kombo wana kutu bundaka nango babengaka mai ya Santa linkoloba l'eau bénite sainte l'eau sainte bien à Santa mana mundele mutumudi bamelaka mai wana même dans l'époque mai wana eza mai moko sacré oyo ba 11 mususu ya site wana mai ya bapui wana basource wana tomelaka na bakartier na basource na bana mais oyo ya Santa wana nde principal mai wana jusque là na yo mutumeli mai ya na oya meli mai wana ya Santa za différence aka oui tozana mai wana ya Santa nde ebisa kabito sa ba débat ebele tosai ba mikolo ba ebisa biso nani apesaka kombo ya Santa wana avant ebenga makombo ya Santa kombo ni zalaki nango kaka baloba na biso kaka bango pe ba kutala bakoko na bango bakoko na bango bandaki ezaka kaka mai ya Santa
na mutuna na matondo mingi bozali kolanda biso na mokili mobimba oyambi biso na mosala oyambi biso na metro oyambi biso na wenze oyambi biso na cuisine solo zwata ya kosala geste ya bolingo oyo yamba sango oyo partager yango évidemment s'abonner ko bosta na peti ya kopelisa kangonga wana ya notification po ete butu mo ite moment fala na zoyi la bino solo ba nouveau numéro pour na ko édifier solo kondima na biso ko renforcer lien na ko ba butu moyi attachement na biso na tata mo kondu ya boule e bana ko komela moko na moko na kimia to skali ko koma pene pene ya na suka papa Joachim to zali ko kabona na bino dans peu de temps na eyamba ya communauté qui mangiste au bazali na Angola na mboka Angola mobimba pe na ba province nyonso pe na ba bazali ko na biso na chaîne na biso ya Menga Makimbango télévision nini obo ko ebisa na bango na tina ko na tina elikambo ko ebisa soki obo bazali ko sengela tango nyonso solo nzembo soki azuma loba na boye ina na mbanza ko bande ko balani programme na biso ile to bakisa boye mwana Angola kozonga nsima te po Angola ezali mboka ya Papa Simon Kimbangu na kombo ya Papa Simon Kimbangu tumeki kosillonne Angola mobimba etabinda kunene du mar à l'est et presque na majorité ya baprovince ya Angola basite ezali esika Papa Simon Kimbangu aniataki voire même bisika ezali amonanaki depuis 1952 1957 asololi na bato avandi na bato asali oyo asalaki comme makambo tibeke ta na koma na suka allez-y oui allez-y oui na kati na mission na biso komaki na Luau eza na province ya Moshiko site ezali esika Papa Kimbangu banda kovanda esika banda kosala batelefone tozomona lelo Papa Kimbangu amonana déjà azokosolola na eloko moke oyo bato banda koyeba te azokosolola na nani bato baza koyeba te donc mikolo nyonso presque na poko fois koma place afongoli mpe mai bato bazalaki na mai ya komela te afongoli mai source wana ezali ti sikoyo na mboka Luau oye na Saurimu Papa Simon Kimbangu balandi na basolata bamoni banobenge Clément ou bien soto zo muke na Luau po bato bandimake c'est Kimbangu baba na ubenge Clément mais mai wana salaki babenga kango Kimbangu mai ya Kimbangu tandis que Kimbangu kuna bayibi kombo wana baza bacho toye na Saurimu Clément po sa kwepanzaki na l'est mobimba na Saurimu bamoni Clément kuna bamoni Clément bola na Clément balandi ye ou ba policier ba militaire akekota na nzete bon basali garde wana po bazela lobi to nini Kimbangu ko na nzete abibata kenda libela basango lelo yo se cathédrale na bango batonga na esika wana tuye na lubanini même na mazumbo ya bakoko na biso awa na province de Zaire mboka oyo toyebi na bafamille mususu na bamazumbo na bango esika Papa Simon Kimbangu alekate bafamille wana eza différent kondima na bango na lingomba oyo ezalaka penza te comportement ya famille wana eza penza malonga te mais na bamazumbo quand on dit mazumbo eza bamboko bakoko banakobana avant babimisa bango na bacolonialiste na babalabala avant babalabala esali donc Papa Simon Kimbangu atambolaka na bamboka wana amonanaka na bamboka wana et la majorité ya ba famille oyo bayambaka Papa Simon Kimbangu mingi na baza biso ba oyo papa na tsalo ngai te papa lo ngoka tawa na zala te kina mboka na zumba na biso papa le na bazumba mususu donc mboka Angola eza mboka ya Papa Simon Kimbangu batata na mama donc tokoko sala nyonso sata na koko sala nyonso akolonga te po ezali mboka na ye mokili ya ye papa conseiller na lanti bino na bokebi tout à l'heure boti koloba papa Junior palobaki yango bisika nyonso bilembo tata Kimbangu ezali ozele motuna na ngai o analyse nasali juste là bisika nyonso bilembo tata Kimbangu ezali mpona nini kaka basango bakendaka kotonga bisika na bango kuna sango
azana mayele na ye oyo ya ndenge na ye akoyeba kabilembo émission na ye mission na ye ezali ya koya kobebisa makambo ya Nzambe po banani baboma mama Kimpavi te ezali bango ntango mama Kimpavi takufi na bango premier Nzambe asala makambo si place wana eloko moko kuta likolo okanisa ekeko mais so osimbi yango eza forme moto alors babandako bato ya mboka soki mbula ezangi soki nini bakena esika wana basengi mbula ekonoko dernièrement basango baye bamemi yango bazwi ekulusu kabamba ekulusu batie kuna. Alors pour dire que bazali pour la bolamu na biso te moto mwindo to rappelle na moi muke attention na biso moto mwindo soko zoko koza bana batwana ke bakolakisa yo lola. Ce sont les colonisateurs, bras droit ya colonisateur. Ceux qui gouvernement bras gauche, batouana, bras droit na bango. Nini bakoki kopesa biso. To kokozonga na kati ya Luanda. Na kati ya Luanda, sokozo kende na port. Na église à Nazareth. Isika bakunda mutu ya do Vikankanga. Vikankanga azalaki roi babundi bitumba batrahirie bakangiye bazui babomiye bazui mutu na ye bakekota na église wana pour dire que bakoko na bazaki na puissance ya tata Simon kuma banoka mabango tangu ba militaire colonialiste bazoya pour baya kobunda bitumba lokola oya ibi marginal ya Luanda mai yango wana bato soka ko telema bakotanda mabaya et traverser balabala tina église wana soda ko niata mabele te fois kende ko zonguya ko bundela bitumba na église wana église banangi ya basango mais oyo mutu alingi ko bikisa biso c'est vrai aucun mpinda j'ai assisté na télévision mpinda na municipal à Soyo église catholique za wana ezali port babanda ko débarquer esclave. Esclave avant qu'il ne poto, il doit être baptisé. Tata maman. Molandi. Mais aux autres esclaves baptisé. Mais Elin Kolwani, ils ont la sens. Moutouane a salissé au bic. Est-ce que Bakoko Bakendaka Amérique, Bakendaka l'esclavagisme, Babika qui Bakendeki na Posakana, Bakendeki na tourisme. Alors ceux qui lingom bezoko baptisé Moutazo que l'esclavagisme, ce qui veut dire que et l'autre babanda ko longola na mutu mwendo donc et ba longoli bon moto ya mutu donc pour dire que moi journaliste eza esika moko te eza esika moko je ne sais pas si on a RDC na éviter mais ezali bisika makambo ya nguya esalemaki bazui église bango pas de place wana qui sont tous les preuves monene esika bilembo mingi etata kimbango esalema oyo bande na biso nga na kubanga ba envahisseur ngina ko envahir pour koloka ko étouffer solo likambo ya tata kimbango usope baeba kana bango nguye zeli na kato nta nguye wana yango bataso ba kosalela bayibi ubie ko salela mais ba wosala ngoya tata molimo santo te tata molimo santo komitika te mais ko étouffer bato bamona pole te po soki eloko netikali awa nkamba bakokaki kolongola nkamba te batya oyo ya bango tozokoya awa wala tokati isi na ngambo ya Papa Alvaro tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo malelo liloba ya suka mpona masolo oyo ezalaki na biso bongo mwa moki analyste omekaki kosala par rapport ya message ya papa ozali ko interpeller na dibundu na ye na bino gouvernement nini oyo papa Junior va reconnaître koloba tant na gouvernement angolais tant na banzemi pe ko la musabatenge to kolobaka ndenge kaka ye moko papa représentant des MCPA tipo beta solo sete na likambo o Italie mbanza Congo to pe kulumbe bila boye ya papa. Merci maman journaliste, merci papa représentant. Papa représentant a zonga soumaye ma idée nanga na sima. Justement, ndenge papa le baki ngai moko na vandiawa na salaki plus de 7 fois ko tambola makolo.
tango unita zwaki mbanza Kongo puto tambula makolo de mbanza Kongo tika zongi pe na makolo nzela zamba. Donc bandimi Angola bandimi mbanza Kongo mais en général bandimi Angola ba mi pesa pona papa Simon Kimbangu. Ngana zali awa naza devant ya mausolée ya papa Simon Kimbangu. Ngana botami le 10 octobre 1951. Ezalaki mercredi to botamaka bana misatu na Lubamba. Yoka siko mama journaliste boyoka siko bandeko na ngai na bomwana na ngai tant to komaki na 1958 tata na ngai azalaka catéchiste catholique devant église wana ngonga moko ezalaki bazako beta ngonga chaque tongo bakendo sambela. OK. Et certain jour ngato tamra to beta bana ba camarade nanga à niveau à 58, déjà on a commis 7 ans. Dès que tout le monde a papa Simon Kimbangu la photo wana ndamba de wala teke ya likolo wana. Ngaza ko linga ba mindelete. Mais ce que ça va faire 16 heures ce qui ni akena ngonga esika papa na ngaza la ki za ko bete. Donc la papa za ko yamba ba sango. Ngai siko na zwaki kura na ba kamera na ngamisa to kende ko yamba papa Simon Kimbangu ka na kati. Et puis il y a bien qui biso. Azolo banabiso mbele na lite papa de personne ko sunganga otza ko ba. Hein? Ba je te ko beta na bomwana. Mbele. Ye papa Simon Kimbangu ayiki suzu banzembo. Ta on ngaza ki 7 ans. Alobi to beta match na bino. E konsanda mona Kongo. Ulengele bozo ngishaka ulengele. Mono bekana nga bevonda ulengele e konsanda mone Kongo ulengele mono bekana nga bavonda et puis nzembo ya mibale longa na mndele sedi tia mokalo papa Simon Kimbangu oyo kaka zana katikati Papa kiangani te oyo kaka zana katikati ko Papa Simon Kimbangu yaliputa voilà et puis na suka nango akoloba na biso na bonzoto ndoto te ngana lotaka ndoto par inane na kozwa moko kwa kisinango. Il faut attendre le boko na eboye. Papa Junior yo lotaka na ote. Rien. Papa Simon Kimbangu oyo kaka asali le boko boye. Alors bibino misato. Soki mo kitika le boko nanga. Donc bozuembela kana diengela. Bodiembela na le boko nanga. Soki mo kitika na kosombela bino na kopesa bino bombo yebaka mwana muke. Allez. Ya kotanda le boko na eboye. Bisope tozo dia. Zoko ko kitika ngote. Oshimba biso na mutu. Oh. Donc tout camarade na biso. Tango loanke na mboka na biso, mboka na ngala tuku à 15 km na mbanza ko. Ba soda portugais babimi. Ba papa ba bengi ya kaka. Toza trop kirie. Kota na ndako. Ba ko tuna po ba tumi bale ba za ko tuna catéchiste na dik. Bomoni mutu awate. Nzoka ye papa Simon Kimbangu oyo eliputa atikali kolia na hotel ya Stella du Congo hotel mokezana babenga étoile du Congo mundele ale suka sikolia akomi papier Simon Kimbangu atiki na se ya basani mundele zala kiawa yene Simon Kimbangu bakolandela ye biso pita ko lobati deuxième fois papa na biso akende ko visiter lekine ya suka na mboka sheshe à 15 km lisusu tambo ko uta abo kene mbanza babo ko manambanza 15 km mbanza Kongo tisheshe tato ko makina papa na ba mama okay ko visiter papa ya suka ya papa na biso to bundi na camarade nanga to betani ibi kabana mikesuki ba kuteli ba betani to salisi ko camarade alors naba wana susu soki ba après-midi kaka na moni suye sango e mundele camarade na biso na ngonga wana ya catholique ngapi camarade nanga wana camarade na tukende tukimi mbango ibangaza kulinga ba mindele te me ba mindele baza ko na ndako na biso ateli sur boko yaka tukubeta bambele wana simanango sisi asali boye bokitsa le boko soki bokitsa na pesa bino bombo ibanga mona mkoso balobi kitsa bombo. Surtout si ça vous sala boy papa Simon Kimbangu bongo et puis nzembo tozalaki na onda bo mwana na biso ko kola na biso ba junior so bozo beta bale
ilala polero na babalo ezalaki nango te ekozwi mwana soso kufa biso o bapeta biso te na bapapa te na bakwana na bilanga tozwi mwana soso wana totie bama bazalaki na basani te baza kobenga mbangu loko bazobokemela nkalo totie na zoba kimbango mfule mwana kimbango zafule mwana kimbango donc ezalaki nzembo ya biso nyonso bama mpe bakutaka nzembo wana ya kimbangu mfudila mwana okoka mwana soso kona pio obimisi ye sikoyo tokomi na 1960 toke na bilanga lunda esika mai lweji mama ya papa Simo Kimbangu mai moko rivière moko ekutuna mbanza Kongo babengaka lweji esika ekotana na mai ya lunda bilanga ya papa na ezalaki awa na 1960 fin ya 60 sikonga leki alandanga mwasi oyo ye alanda ye nazalaki ndeji na bilanga balabala eleki awa mwazela mkoa mke eleki tikuna na bilanga nayebi ti soki mondele wana utaki wapi sikoyo alataki sikoyo elamba wana te esika tozalaki kovanda na nzete atali boye ye papa mpe aye sikoyo papa na nga sikoyo aye tate oyo fana tena ye so akomi kaka siminga awa papa atuni me yo ozalaka wapi owutaka wapi okendeke wapi papa na nga sikoyo azotuna nga na bomwana nga na ba 59 ba 60 wana nakomisa mayele pe ya réponse apesaki pa papa na nga nakendeke esika mopepe ekendeke ewutaka me nazalaka na nga esika mopepe ekendeke omoni contre alobaki pa papa réponse apesaki oh papa abongi complication oh mondele te nani mutu oyo kaka alandaka biso abengi papa longi po papa catéchiste abe yaka omoni mwana mwasi na yo oyo alandanga sikoyo bokokima bitumba bokende mokili mosusu bozongi na bino awa oyo akobota kuna bokende ansemo malanga nazalaki deja 9 ans leki nanga 7 ans alobi oyo 7 ans bokokima bitumba kozonga na bino akozala na mwana kobota 61 tomoni bamindele bazokima koute matin tomoni bamindele tovandi dimanche soki samedi po lero ana toyebaki na biso mikolo te convoi bamindele eza kouta na Congo Belge bamindele chemise te basi mpe mibali na bana mike kokendezela Luanda baza kokima soki basoda ya Kasavubu soki basoda ya Simo Kimbangu baza kokima baza kobuka nzela ya rai toyebi na biso rai telere wana baza kokima na poto okimi bitumba nga toujours catholique naye kimbangiste mpona kosukisa kokufa ya papa kolala papa dange na kufi koro ntango ekomaki awa biso tozalaki kuna na rond point tomonaki tokoloba yango te siko mpona papa Simo Kimbangu kiangani soki alandaka misio oyo akoloba mpe akoseka nabosananga papa Simo Kimbangu makambo aza kosala biso na bomwana siko papa Fuma Mbanza alobi papa Simo kende kotia fleur ya bangole na cimetière ya papa Diangene nga ntango nabinanga papa Simo Kimbangu kiangani te nayebaka papa Mbenza soki nayi na nkama nazakomona papa Mbenza bana papa Puluza bana pa Diangene ye nayebaki na ngai ye te babuta bavandi basengi nzembo mama bibiana kana masabe ntango asali libondeli ye papa Simo Kimbangu sikoyo akuti omoni bubu moko ezalaki na ye ya chocolat nasala foto yango na mbanza Kongo bubu moko papa Simo Kimbangu kapo papa kiangani na chocolat akoti azwi fleur asengi libondeli atie likolo ya papa nani ya papa Diangene te balobi ame nga nafongoli miso ye papa Simo Kimbangu kiangani sikoyo azwi fleur na maboko ya mama Bibiana ke Masatu atie likolo ya tumbu ya papa Diangene kana tali ngabi kamaradi nanga namona kana bomwana yeyo ye papa Simo Kimbangu kana nikakolo tozana ye na religieux nani moko alataki nzambala
ya cache ya couleur elamba na oyo donc yango mpenza okenda na Angola donc nabosani papa ndenge na moto akofeli nga sikoyo atalinga azalaki na mosika nga nabi talobika awa kaka na kilo nabi ye papa ye mbango ye papa kakakako asimi nga lobi donc alors elakisike eza ngai. Voilà, Balandia Benga Makibango Télévision, c'était là la première partie. Yama solo na biso yamo kolo mwalelo totika la kakawana to bougete pambate. Deuxième partie pambate ma solo yango et ye lisusu kitoko koleka. Solo totalisa ki misu et pas ya directeur na koyeba organisation na bango to pe ko connaissance sur ba responsabilité o azali na yango en tant que directeur ya culture. Tourisme kasi wona tomoni ba angle comme ko fongoma yango etindi biso tolanda deuxième partie ya elema oyo biso nyonso elungu suivant keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabo